www.potonapoto.com www.potonapoto.com. Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout le monde na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de bakolier, ça la 2 jours livré à Kinshasa. Enlèvement au Pelé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends la province nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Service d'Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. Bonjour Mondatier, bonjour Balandinho Sobalobi à Poto na Poto meilleur site de l'année. Si tu es ça la cap plaisir ma casse qui ngana le loto mona na to lingana to seplana na longo na Poto babi la mine d'Ovel patron de patron ça la kabiso na plaisir patron ça la kabiso ni to player le lo Laetitia Kouya azabongo tout ça kala kati ya triste o to ça la biso ni to mutema passe o ezo déranger tout le monde ezo nyokola mutema batunyo surtout que ça passe makasi tozana bongo na kati ya cinquantenaire babi grand hôpital la RDC Nabiso biska au corps ya maman Nabiso balobi ewaso Catherine oyo biska au corps nae ezalaki bongo tozabongo le jour zali jour oyo ya bimisa matanga na ye nde tozabongo elongo na ba artiste na ba comédien na ba fan tout ya mama ewaso Catherine o balingaka mama ewaso Catherine to kokutana parce que babi eza première dame moi ça liboso abanda théâtre donc moi ça liboso na monde ya théâtre mutabanda ko sala théâtre parmi basigno surtout eza mama ewaso Catherine mama ewaso Catherine nde toza awa na triste elongo na famille biologique ya mama ewaso elongo na famille na ye ya ba artiste comédien ba artiste musicien tout le monde a ba présence ya ba comédien belé baza awa biska oyo to yeko bimisa corps ya mama ewaso bon to tambola on a place des artistes parce que yaza comédien aza artiste faut to tambola place des artistes faut to le kalongo na ndako biska azaki ba baza mwana kasavu faut beta to kuna na famille et puis eza exposé bongo a na stade de Martyrs calamité to sukisa ni kuna na stade de Martyrs place au corne et kozala exposé à suivre longo na ba comédien ni tozo lela à suivre.
Voilà, toujours continuer toujours kaka na kati ya triste na biso, na kati ya likambiso sa biso pasi. To meka be ko sola ki na ba artiste ba biso ete mbaga pour bango to baba na makambo pe na mwa liboso makasi. Bonjour mamie. Oui, bonjour, merci. Mes condoléances. Merci. Maman biso, mamie Waso Catherine Pano azaki ka artiste et comédien to azaki belé pour na yo. Oui, azaki belé, azaki maman pour na biso. Donc tala kati biso na pas na mité maman. Pour nous, on a commis Nzambe. Parce que na âge à Kofi nango on a 30 ans, c'est déjà beaucoup. Donc pour na biso notre tikal to ibaki notre kufa na ba âge nini to bandi na olengela ba venir na biso quoi. Parce que ya Kofi bien tikibana tikiba koko monike mutu nyoso za déjà bien. Ozo atiki biso bana nae to za déjà mais bon sko biso bana oya tiki biso nte bandi ni sko to kotambola ndenge nini to ko diriger sikoyo musala yango. Souvenir nini ya mama biso yo tika lona mutu vraiment. Souvenir nanga ezali mukula sona bi mukula suka pona ngai nde ba ninga mususu nde na bitenga mukula suka ezalaki tozaki na président JP Massamba na CG Pasteur Patron to ino otalae nazo kanga bamba photo na téléphone nanga oyo kaka ABC président ABC7e na pesi bino une semaine bo kotikela nga télévision na ndako ngak na bando seka nga mama pona otika télévision for une semaine tokoki kotika ngo ata lobby donc lisolo suka auto sola nga na yangwana na ba président ensemble mais tine ko tala ke ba lobby ke ono mama za na hôpital nga pe tellement ke na bela ki donc mwana ke na hôpital ezala kité na ndenge ay kokufa donc voilà. Donc vous avez un message que maman Kofi se sentait comment? Oui, ami nanga camarade nanga de la paix a bengi ngai bisinga ke set maman Kofi. Na mo ba aventure nga to longla ba théâtre tout ce karama ba théâtre a Kofi ya solo. Na komisa Kanzambe. Na trouva que on normal pour ezoaka bat ezoranzetete. Ni no koloba na famille biologique ya maman. Na opesa banka conseil baza la ini baza na bolingo kandi baza nango wana baza la toujours soudé. Omoni bolingo o maman la kisaki bango bango pe la kisango na bana oyo na bandeko na bango na famille donc bazala toujours nango quoi pour ça la toujours bien. Merci beaucoup. Merci. Voilà, tout continue toujours quand on a reportage na biso tu na papa na biso ya petite comédie tu n'es ko solo na papa. Bonjour papa Moussa. Bonjour ma fille. Bonne santé. Naza malade. Naza malade. Naza malade physiquement. Parce que Naza a accident. C'est vrai. Ouais, la mort de maman, la nouvelle de la mort, il y a maman Waso. Écoute, j'étais sur le lit des malades. Sur le lit des malades, mais j'ai quand même fait un effort pour Nakakuyawa parce que maman Oyo, elle a été une personne chère pour moi. Cette maman qui est morte, Naza considéré le rôle là. Maman ya botanga maman Nzuzi Berthe. Donc ndenge maman ya kufi na ko continuer ko kanisa ye ndenge na kanisaka maman nanga oya kufa. Elle a été une personne chère pour moi. Aki collègue au niveau ya théâtre, azaki grande sœur parce que petit frère naye azaki collègue nanga condisciple nanga l'école primaire. Papa Abiso, Olinga maman jouait rôle mingi vraiment pour peut se prendre sans à la télévision. Par rôle maman a joué. Aki d'abord, na Olinga hier ma qualité de conseillère. Et puis deuxièmement, s'il faut que ça la jouer rôle, il y a mon tomo ça drôle, une femme drôle, tout ça on peut s'en la maman. Mais c'était pas son caractère. Caractère n'est admirable. Avec un caractère moko vraiment yamalam. Donc on a perdu bande ko belé na niveau ya théâtre maboke akufa molangi pembe akufa ba mandola ba kufa mais mort où il a affecté nga koleka et sa mort ya maman Waso. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure,
elle fut une personne chère pour moi. Donc, à cause de ça, une semaine, sans qu'elle ait un téléphone, ou soit tout le monde en a. Moi, je la rendais visite, elle me rendait visite, donc tout comme qui du beau tamoko. Ni le colo pour la famille n'a bien qui comédien, bandi pour la biso artiste comédien vraiment. Na évité ceux qui amoureux yo, ngana zaki na ngona mame waso, so ba comédien yo so ba kozana. Parce que je dois dire vrai que bolingo oyo biso zaki na ngona groupe maboke, hein? Bolingo to zaki na ngona groupe maboke. Namona kango pa mosulte. Bon, bazaba ndeko na biso bazaba leki na biso kati na musala, azo sala musala moko kitoko, mais webi mboka nyonso mokolo azanga kate. Mboka ezanga mokolo ezaka malonga te. Yangwana biso na mama to ayiko senga collaboration na bandeko na biso obayaki sima na biso. Mais mbela na biso yokanite, mais de toutes les façons je crois que moro ya mama ekosangisa biso pona moni ba comédien mingi baye bakoya. Merci beaucoup papa. Voilà, tout ça continue toujours quand on a un reportage. C'est très triste, mais quand tu as bon, on a pasteur Jean-Paul, pour avoir bon salle Nzambe, mon ennemi, à zapper dans le monde, il y a domaine, il y a qui comédien, pour avoir artiste et comédien. Bonjour, mon salle Nzambe. Bonjour, Aboni. Bien, santé, ça bien. Ça va. Mes condoléances. Merci, pareillement parce que vous avez un Papa, attends, une nouvelle, où il y a ma mère, on habite écoute qui est une église, tout, juste quand on va tomber. Non, écoute, Nazaki. Na famille mon ando rendre mon visite bazaki na problème quand ndesenga il faut to sambela et salon de ko Jean-Paul Massamba ako benga ngai bisanga mama kufi poto zaki na ye na veille na hôpital pa maman et to sambela qui après ba mama kufi tango benga ngai lendemain et ça les passe mais je bénis le Seigneur parce qu'ils ont dit na biso. Papa maman important ndeti na monde qui artiste et comédien eza lokola mwana tout le moment na bino sala ni pona donc maman bon babanda musalo surtout lo balo to za bata maboke parce que bon babanda musala o bazo kende de maboke ngalima bakenda papa ki kwanga nzala lelo ye pazo kende akei donc ezolo to lo bagaga que maman za ki motu ya pona biso pona musala balaxi biso peut-être peso babanda théâtre ngote to ngato yeba pe mambo théâtre parce que to yoka bon totala bango et sala pe biso to zo gu ya musala wana. Voilà, donc c'est un peu ça. Et Nzambe a Kanisaye. Le long, on a encore la question de maman Balaxipson Zela. Et on m'a dit que tu nyonso, tu es pour t'honorer. Pas souvenir ni ya maman au yotika na. Nazo Grèce takutana maman tangu azaina na makasi. Jo ezaina na to Kanisa batu ba kuna et ngai nazo ki contre pour na musala Nzambe. Et là on a simbeza nini. Elle a marqué son époque parce que so mutu aloba mingi babé anke waso yango yopine waso oye waso o mame waso c'est-à-dire elle a marqué son telo esimza ona o lelo mutu so liga baye mutu so luka baye bana musala osala mais ba maman na ba forçate le quoi ça qui trop dur le so mutu za dire alobaka compliqué ka batu mame waso koko waso donc le logo est marqué on a comprendre que maman elle a marqué son temps yango na donc parce que quand on a une famille biologique à maman et puis on a bande qu'on a biso artiste et comédien. Nzama pesa kama makasi parce que obungisa mutu eza facilité bokoza na koko mwa mukolo en dérange bino même mukolo kufa ata kufi na âge avancé bokoza na sengo mais quelque part bo comprendre que azate moi douleur à séparation wana et ça la moi pas si mingi et ça la peine la facilité. Famille Nzama pesa kama makasi parce que il y a aucun serviteur de Dieu qui va comporter bonne consolation ni une autre personne. Ce n'est que le Saint-Esprit qui est le consolateur véritable. D'accord, consoler mes témoins. Donc, nous avons fortifié famille artistique Mubimba et puis à fortifier famille biologique et à maman Nabiso. Merci beaucoup. Voilà, tout ça continue toujours quand on a un reportage Nabiso à matin. On a ça triste et makasi. Tu as bon on a Messilabé, Jean-Marie Condé, Oazabon Peka Kababi, Nakata Baptiste et pas contribuer à tel mébélé makasi. Bonjour mon père. Bonjour ma journaliste. Bonne santé. Malamu mingi. Papa souvenir ni nous allons pour maman Nabiso. Bah souvenir est belé hein. Ndenga banda yo jouer ba théâtre nae.
bato ba éduquer société makasi na ndenge na tango ya esengo ba ko partager esengo bato na ba scène na bango na tango pe ya pasi ba pe ko lelisa bato pour so ka sali scène mo azo représenter moto a ko lela to moto mobola nyonso banda ki ko kende mala banda to zalaka bana mikie et puis kombo na ewaso lokwa bazaki moto mo banda ko egeye bato mingi boyebi na Kishasa o ezaki soki moto azana alobaka mingi to atingo ko tia ambiance akatsa bato bakomo benge ewaso donc aza moto oyo a coloniser théâtre na biso ya Congo en particulier ya Kishasa. Donc voilà, ba souvenir eza na kati na nga yangwana ndengene ya ko jouer ndengene ya ko yeba ko rendre oyo bandu ta na katsa motema na ye pe ndenge ya ko interpréter rôle na ye. Donc il y avait le professionnalisme quoi. Papa, je n'attends on tout maman ça c'est là qui est malade. Est-ce que tu peux temps ya ko mona ye pendant qu'il a souffert de maladie? Oui, ezaki ndeko chaque Congo à chaque instant. Ye mutu en tout cas na pese mbote seka zale à chaque fois artiste a maladie, il faut ya quoi interpeller. Il faut bien mais cela be salabo sabo tout ça. Donc voilà, makamzo mango loba ngwa ezalité pour eza makambo ya cesse mamba kati du moins tant on ça c'est maladie ezaki ko interpeller pe bato ebele biso mo pe na kati na ba organisation mususu mwa loba ngo na média bo ezalité quoi. Ok, merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Tu écoutes mon artiste et comédien, il y a danger, je ne pas artiste et comédien préféré dans la Sephora. Tu me peux mettre ma solo. Bonjour. Bonjour. Oui, tu as bimi le comme ta kitika, les deux que ma tante yeza maman qui. Makila yesute. Koko nange ou aso zaka mutamulato. Donc naza parmi bato bazui chance ya rejouer ne o aso na ba moment suka. Donc film suko mame o aso asali ya jouer nanga. Oh. Film à Major Bisadidi Bakosio a joué Koko Nanga. Na maladie na ye. Oui, donc Koko Nanga waso penjaza mutamulato. Il faut pas sentir que tu es matanga Catalina. Oui, Péri kozo na ka yo moko na ba artiste. Ah, maman boma tu es matanga. Tu es matanga. Souvenir ni ya bien ça nango ya mami waso. Souvenir a munene. On a tika nango. Pona jouer na ye. Naza muto asuko a jouer na ye. Oui, na film à Major Bisadidi Bakosio. Donc a joué qui Koko Nanga, na joué qui nae souvenir nanga munene yangwana. C'est fort que ce témoignage à maman wasinde na ndeko se comporter devant ba artiste et comédien ya sikato pe ya kala o ya yamila maboko nae tonde bojua kana ko se comporter comment? Abane ko se comporter bien. Donc so zane rare la kisio et puis na ndinga kimia ayebiso azwa boy awaloba boy. Donc ça vraiment passe mais la mort est naturelle, c'est pour tout le monde. Et tant qu'il y a des artistes olinga mingi mami wasa jouer ni ka koko na yo to ba changer ba style ni ta keso ba pesi ata moi moi qui jeune fille ça rondeni oh to sala ki sikoyo azaki koko mabaluka jeune fille oh bongo saka ba katelo lingala ah kalunga kosa biso yo ngapela ngana baleki kalunga boto ko kantsena kalunga wa ikoni de voilà, nous avons des artistes et comédiens ou des Hollandais et puis famille biologique et mamie waso. Donc, nous avons vraiment à consoler famille naie, nous avons à consoler la famille naie à Moussala. Donc, tous ensemble. C'est frappé nous les cas des artistes. Au Bukanité. Oh, Catalina de. Tant un modèle à Kanyala qui tambala ta. Faut mon appel nous et waso. Tant d'un Kanyala qui tambala. Ce qu'on m'attend à ne pas se toyer. D'autres m'attendent à Catalina. Il faut y avoir mobimba. Moi, tu es un dame pour y avoir qui se beau tourner. Il faut piquer. Il faut la tapenza avant de filmer. Donc, deux fois. Merci beaucoup, Sephora assuré. Nous continuons toujours quand on a triste et biso quand on a maman. Bonjour président. Ouais, bonjour. Président, souvenir ni ya maman et waso tikadang. Souvenir est belé d'abord, souvenir est misala o ya sala kitoko. Le lobby sope to commence au salisa na yo focha maman moko boya zalawana. Donc parce que yazaki maman yambo. Donc c'est à dire elinga ko lakisa rôle na ye. Ezalaki déjà que na mukili parce que théâtre to signifie mukili. Na mukili ba maman bazan pe na rôle na bango. Donc na sens wana donc ba souvenir eza yango wana ndozo mona ba fille ebele lelo bazo sala théâtre bazo jouer ba théâtre parce que maman wa sopo ala kisaki nzela donc bango baza ba kololisa no. Papa nouvelle wana ekuta ki wapi? Nouvelle ya maman waso donc écoutez nga na parler parce que sali moi et sali nati un mois banana zo nouvelle wana donc écoutez nga nati na parler.
Voilà, nous avons une famille biologique qui a mamie waso na ba ninga ba artiste comédie ba o baza musika na ba o baza pembeni awa. Donc ba musika problème ezate peut-être ba programme surtout mingi bazana ba poto bangola ba nene ta mususu ba yebaki mame waso bien pe ba yebi valeur na bazo lela na musika likambute biso tozali awa tozo représenter bino kaka pour la famille biologique donc vous allez vraiment na ba courage na mukili tozaka na 3 temps oyo nzamba kela biso poto vivre nango to botamaka to vivre après lobby to kei na biso donc eza nango likambute tant pe to kendaka to tika bato ba o batikali nzamba batela bango bazala makasi donc exemple malamu o mama asaki pona biso na misala to copier yango o pe ya malamu asalaki na famille biologique pe ba copier yango pour lobika comme on a écouté. Comme programme ça après autre comment? Bon comme programme ezali mengi photo na Losanzo. Nous sommes des mutayebi pena donc ndini ba makambo ezali. Merci beaucoup président. Merci. Voilà, tu continues toujours quand on a triste mambo et quoi les bisonniers surtout dans beaucoup de fans, de comédiens, d'artistes et musiciens. Bonjour ma belle. Bonjour bébé. Maman yo saoudi. Ah, on est les oya on a ça ni maman nanti bien on kaka. Pas non maman waso azaki nani vraiment pas na yo. Ah maman waso et pas na bisonniers so azaki artiste et comédienne. Yamboka na biso o biso no stoyebi. Aza mwasi makasi, mwasi oyo abundi pona mboka na ye dans le sens que batonos bayebi aza mwasi liboso a jouer théâtre na mboka na biso. Donc c'est un nom au lelo to zangiye a Koufi. Elle ne plie avec nous mais o eza important eza que ba œuvre na ye etikali en plus musalo ya bana ko sala banda ki yango sali epesa biso posa lelo to sala donc parcours n'est normal à sali musala bien et akepe manaki moi je dirais bravo l'artiste. Ah merci beaucoup vraiment vous avez de la chance pour jouer na Mama Waso. Te nazo chance de jouer na Mama Waso te mais nazo chance de travailler na Mama Waso grâce à Major Bisadidi. Ouais, o sala qui fait tourner na ye to kendaki na comment ko briefer parce que bika bonjour à moi mobali le quoi ça kola ki na ye faut rolande la kata chambre maman faut la taboye na ite bato batala pièce wana ya bakosinga so moni Mama Waso au monde ndenga boma ki nzoto na ite so ça ki film na suka mais je ne sais pas film na suka yangwana donc au monde ki abimisi na ba bijou na bi maman so na bi maman to za ko obligé on zélé maman na bongi santo na lata ba bijou nanga major ça lembi na caméra azaki obligé à rosela ya patienter et voilà aibaki musala na ya sel musala na et lelo elle n'est plus parmi nous. Bravo l'artiste. Merci beaucoup ma belle. Toujours continuer toujours quand on a dit comme maman et le rôle d'artiste et mais peu ko solo là. Moi mon qui makasi junior a dérangé quand nzambi ngai. Bonjour. Bonjour maman. Santé kitoko. Ouais nzambaso. Un souvenir ni nous avons pour la Mama Waso. Un souvenir makasi ça de akoyi baraka ke aza moi c'est le bosso à banda comédie na Congo. Et le plus grand souvenir na Rosa lango yangwana. Et puis dans le monde de théâtre d'après yo non on a film ni tout to zaki bana mikie to bino bani suma ma théâtre apporter ni dans le monde de théâtre. D'abord art. Art c'est quelque chose de beau. Hein. Oui. Donc déjà tant on ça déjà art c'est-à-dire un homme mélo moi bien. Un mélo moi bien dans ma famille et puis
à déstresser un peu la famille Bello bazana ba stress à cette époque là na ba groupe Nzoi na bani donc et bazaba maman des fois ce bovani na ba radio à l'époque ba no les na ba radio sozo l'année na ba radio nanti ba komo na ba télé donc bazaba maman au ba tracer ba chemin pour na basina mibale et belé bazo peut-être bilingi ya sala musalo bango ba bandaka bandakala c'est un peu ça. Raison ni matanga mama wasi ou men makasi baby parce que bino mo artiste comme les koyoka neza kité ba discussion za ki pour ba raison pour laquelle matanga esali un mois. Tu vois la scène mo il faut te bailler comédie soit kufa za peine la famille na. Oui, famille biologique. Aza mutu ya bato belé, c'est-à-dire il faut les deux familles yokana, famille biologique la famille artistique. Il faut les deux familles yokana, c'est pas se mettre d'accord et puis c'est ça. Et puis deuxièmement il faut appeler dire ba moyen hein. Vous savez biso ba comédie baliwana biso arabe faut que to ba sans que to ba chama beaucoup faut be la gouvernement boter la biso tout ça aussi ça compte. Donc où mais les gens ont problème c'est la question qui est ebima et puis to kundaye to honorer et puis c'est ça l'essentiel. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pardon. C'est ça pour foutre d'abord de tirer un salaire à passe. Tout se place à bien.
Après, tu reçois à Christero. Tu reçois les canaux, tu reçois les canaux. Organisateur comme les chats. Après, tu fais un artiste américain. Elle mérite tout ça. C'est pour RTNC pour y être victoire. Jusqu'au TVSA. Tellement. Nan. Banga batika te. Ai kikini au ba kamikata kana. Beaucoup de chanter. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de CPLA TV.
Sepela TV est un décodeur, il y a un mboka, partout vous avez des Congolais de la diaspora. Au sommet Sepela TV. Et ça, ma chaîne Nia Congo, pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc, ma chaîne est belée, il y a des Congolais, pays à Congo. Batebele va bien du nord au sud, de l'est à l'ouest, va bien besoin de sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Tu vas dire, tu dis, la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle. Et puis, souci à ces plats, ça va client, là, non, tu la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que donc, le stock, tout ça est belleté, mais ça va limiter, c'est vraiment limité. Vous allez belleter pour benga, pour y décodeur à Sepela TV. Bah maman, et si on a vu nos pays, pour filmer, ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, les gens là. Bah papa, tu as dit binopé, tu sais les chaîne, il y a sport na kati donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, tu as dit binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la kati. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, pour aussi pour la kati et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV.